liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo na kombo ya nzambe mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila na kombo ya akonga mongali na kombo ya mvidele mukulu wa bankambo na kombo ya onya shungu na kombo ya mungu wa milele mungu wa mapendo solo se solo lelo tokutani bo mumesano mukolo mwa misato ndenge echamaki na mbelela kaya bakoko na biso ya kokumisaka nzambe mpungutulendo ya mbanza velela butu pe moi na tina ete tokangolama kasi mukolo lelo etombe le 26 juin 2019 elingo lobage ezali journée moko reconnue esengeli Congo mobimba to pe Afrique mobimba to sala ka fête ya okanisa bato bapesi biso opportunité pona tokoma na équilibre ya ba vie otoza nango lelo puisque na époque kala 1684 1700 babandaki bamindele bazo utapoto bazo okanga biso ofele en otage esclave comme mabiso na mikila poto kasi lokwa ba mama kimba vita batelemelaki injustice wana na ba mama nzinga ba mama mafuta ba mama wanzile ba mama agotima ba mama nyamega ba mama makeba et tozana identification il y a 966 esprits de l'homme noir au baza uniquement basi et tozape na identification il y a ba esprit de l'homme noir ya mibali. Quand on veut que Congo na biso to pe Afrique avait bonga, il faut to établir programme déterminé de l'homme noir annuel ya ba siècle pe ya mifiku na mifiku. Donc il faut tout ça la programme to yeba année mobimba mutu mundu a fonctionner andeni. Pour to fonctionner na calendrier européen te eza occupation mentale. Occupation mentale ba européenne ba yaki ba koti biso programme na bango. Malakso que janvier, bon de fêter, makam na bango ba programme ba bache. Mais ba négliger o ya yo injustice wana yo moko linko lobela ngote, mi yo ta la droit de l'homme. Yo ta la ote mokili o neza bo démocratie, photo yo kana o makambo etali droit makambo etali o tozoko benga lokola état de droit. Tobi état de droit avec salema, il faut batna batu ba définir programme na bango. Yango biso to botam sko toye na définition nette. Il y a calendrier de fêtes ou topé calendrier de programmes annuels de l'homme noir. Toye bana janvier magami to andosa na janvier. Février magami mutu mundo ko sala Rolanda obe européen te so Rolanda obe européen to bandaka ko telengana. Po magamo be européen de ba yo lakso ke no na otobe ngalo kwa le 1er janvier on fête bonne fête. C'est ko calendrier na za yote. Européen mutu la gisio anniversaire po yembaka oyembaka mbotama malamu sikoto oyo toyemba ngo ezo correspondre na ba date o bango bachete elingo bage okovivre toujours na kizunguzungu okobénéficier credo na yote po anniversaire oyo zolanda na mode européenne balakso ke po o fêter anniversaire faut pelisa ba bougie donc ton yo fêter anniversaire zo pelisa ba bougie et loko ozo ko miloka ozo ko mizipa mon monte vous allez élever ndé maman qui mpa vita azaki élevé po achaki molende ya ko batela likabo o nzambe mpungutulendo ya mbanza vele akabela ki biso yango siko toye ko lakisa bino modèle nini to bando ko sala anniversaire africaine et vous avez ba bougie te et vous avez ba gâteau wana te o ba européen ba kotsa bino wana eza ba système de démagogie bozo bénéficier bolamu ya mbotama na ote puisque ozo sa la système moko boza erroné tobi mutu na mutu face la skoyo calendrier na bon sens anniversaire na bon sens obotama période ni dans biso to esko na système que avant to fêter anniversaire soki olingo bénéficier ma pamboli to revenir à bénédiction ya jour yo botama ki impliqué bakisama o saisir opportunité na maboko esengeli otala mukolo yo botama ka ba sinine se manifestaka obotama na période nini so botama na période ya mbinzo tant yo sa anniversaire no so mbinzo ebimite okoyi na faux date oza modi oko bénéficier loko mota to tie ba gâteau tie 4 bougies 15 bougies poto ba ke ba tutu ba osela ba bougies bazo ko pesa accès
ya bomoi na bango ezala contrôler et pas esprit diabolique puisque nzambe apesa ka accepter que poto kota na contact ya divinité na faut tosala ba bougie bato tout ba osala ba bougie ba olanda rythme européen donc baza toujours na forme ya colonisation mais biso to ko boma makama ba bougie kola que bougie na pouvoir monter na moi biso to ko na pouvoir to pe lumière ya moi donc est-ce ko établir mutu na makambu na mais mukola lelo Matin na biso ezali 313e édition ya Likabo. Donc lelo eza fête ya Likabo. Mukolo mama kimpavita azwaki Likabo epa nzambe pour mutelo ndamba na velela atindelaki biso mobikisi o babengi ye Mvuluzi Kimbangu jantungu no akialwengo. Ayaki kata mama kimpavita alobi elenge mwasi kota zamba ke kozwa mwana mobale. Pe mama kimpavita kenda kozwa mwana wana kasi na bobimina na zamba ya royaume Congo pona zonga na mboka azaki protéger na des esprits de l'homme noir bakengela keti na village kasi tonga comme na village basango na ba protestant na ba missionnaire portugais européen bayokelaki ye zuwa pe baluka ye babotole mwana na kasi yachaki molenda olakisa bango ke o ezali Likabo nzamba okoka pesinga eza na prité moye pe na pesa bino ezate kasi azali mobikisi ya mokili mobimba. Dans les lots, le sambo ya Likabo. Et le sambo ya Likabo, tout ça, pendant 3 jours. Les lots, on a 16 heures. 7, tu as code d'accès et à quoi atteindre fréquence. Il y a maman qui me vite, ils ont un chiffre 3 ou bien chiffre 6. Et chiffre 7, pardon. Tu as ça, le sambo, on a 12 heures. Dans le journal, les lots, ou bien à 16 heures. 16 heures et l'accès, chiffre 7 par rapport à 1 plus 6. Sur le sambo to sala ngo pendant 3 jours. Le lone to sala boy, lobi le sous-saut to na makasi to sa on a 12 heures. So to sala on a 12 heures, te na 16 heures to répondre le sambo. Pour to sala le sambo il y a 3 jours. Le to sala si qu'on a 16 heures, lobi sous to beta le sambo moko to sala life moko ezaga le sambo ya continuité à fête. De beza jeudi to pe mukolo minei, vendredi mukolo mitano to beta sous le sambo. Et ça le 28. Donc clôturé Makambouya le 26 juin 1706. Le 29 juin 1706, 2019, et ça samedi, to bandi le sambo ya suivi. To pe le sambo ya kolande la Makambouya. On peut ça la 3 jours, to ça le sambo ya 3 jours. To expliquer pourquoi to ça le sambo à 3 jours. Il y a credo. Pourquoi to ça le sambo à 3 jours. Il y a suivi. Et pourquoi to ça le sambo ou eko ça biso continuité à les 2 juillet jusqu'au-delà par rapport à l'évolution de la ligne. Yamboto bandamana quand même soit mukolo lelo ezali mukolo esengo mukolo kumisa nzakombe pe kumisa bakoko. Donc tozolo bela loko est tombé le 26 juin 1706 tolobi to beta lo sambo Likabo kasi sujet na biso mukolo lelo to lobela calendrier journalier des esprits planétaires de l'homme noir. Yo mutu mwindu oyeba milimo no ninu etravayaka mukolo lendi. Pour moi, nyonso bomona lendi yo la muka ozolo ba lendi ndebe européenne ba tchaka me bakoko babenga ka ngo mukolo liboso. Parce qu'on a monde entier mukolo wana lendi et représentaka sanza. Et la journée ya fonctionnement ya milimo nyonso evandaka na sanza. Mukolo mardi ezali journée ya fonctionnement ya milimo nyonso evandaka tope ekengela ka justice. Quand on va minde babengi yango mars. Mukolo mercredi ezali uniquement mukolo ya milimo nyonso ya divinité elongo na moko nzakomba bayeba tambolaki na bosembo pona kotalisa ngana onzela bakotombola lokumu pe kolakisa munene ya nzakomba na kati ya mokili pona kopréparer avenir ya ba génération oyo ekoyingela sima. Mukolo ya jeudi bamindele babenga Jupiter mais pas na biso tolobi ezali siège ya milimo oyo ekabelaka biso bozwi lelo tokoye kola quelque esprit de l'homme noir oyo baza na capacité soto yebi bango bandoka ba biso ba diamant olali boye ba yo tikolo diamant na ndoto ozwi yango pe olaksi bato. Mokolo ya vendredi eza milimo na biso tolobaki bazopesa makambo etali bonté to pe beauté bavandaka mondela lobi planète Vénus étoile du matin o ba chanja yango identifiant bakomisi yango étoile soki ya Salomon, soki ya David,
biso lobité pourquoi bocha étoile ya nzambe eza pona mutu nyonso bino bochango na komba bakoko na bino donc biso beto yesko ko chango pe na komba bakoko na biso pona ko sala égalité pour nzambe azali na kati tout le peuple du monde mais chacun a présenté makamuni o nzamba tchekat na ya ngwande sala développement pe évolution ya mokili mobimba mokola samedi eza contenu ya milimu ya bato bazokufa to pe ba wei kasi milimu wana baza bango moko te tant tokufaka tozaka surveiller te mais toza encadrer okufi bake kunda okelola te okeli felo te mais okekuta na ba descendance na yo bakoko babandai ba famille to bengi bango ba ancêtre du planète po bango mutu babandaki évolution ya monde spirituel de l'homme non puisque ne banda mokili monde spirituel ezalaki te ne banda mokili ezalaki te nzamba bando vivre na monde spirituel ye moko maintenant alobi sikoke na sala mokili nanga na lolenge nanga abi mokili ezalisama na forme ya lingaki pas même cher sa ba seconde mokili salami nzete mai mupepe moi moto makambu tout ekelami dans quelques tiers de secondes et dans les européens ba kosi ba africain te ke o mokili salami na 7 jours histoire on a biso to boyango eza histoire démagogie et tant nzamba sali mokili wana ayota la sikoke nyama zo dévorer pe azo détruire azo produire te azo bongisa te ale nzamba abi fona sa siko bikelamu o ba okengela na nyama na mokili nanga nde aloba ye mutu azali sama mutu auti na moi na mukola mercredi kombo na nzala mpanda tope muntu na lingala yango lelo ba obenga biso ba bantu akiti na katikati ya Afrique équatoriale mwasi auti na sanza na minuit kaka ya mukola mercredi akiti na katikati ya Afrique équatoriale bato na mibale nde toloba yeke basalaki vie ya kopesa biso définition nette ya toute étendue de la terre kobenga biloko bakombo kolakisa biso nzete o mai o boyeloko neloko na tina na yango donc balia na bango mbuma te poso balia mbuma parcours nzambe lingo za défini te mais quoi bazaki na définition nzambe basala na bango lisumu te par rapport ya ba histoire ya démagogie au européenne bazo ko sabiso pona bacha bongo na ngana to pe bacha esprit na ngana na déséquilibre bato mbale to bi ba vanda ki na kata foye ko to ba saki 5000 ans ya existence bantu babandaki kotanga na 5000 ans 4999 ti bakitaki na l'an 0 donc ba saki 5000 ans pour na ko définir to pe ko pesa biso précision exacte ya ba contenu ya ba makoki nyonso o nzamba pesaki bango après 5000 ans lokitwa kake beti su na likolo mwasi akomi na zemi sans que basa rapport sexuel na mobile na et babokoli zemi wana pendant 784 jours par rapport au calendrier africain topé bantu o ezoko présenter biso ke zemi ça la 10 mois pa na biso comme 280 jours étant moi baboti bana na mibale batikeli bana na responsabilité ke nzambo akeli likolo na se akabela biso mokili alobaki biso to yaka pona service ya planification ya ko identifier bikela munenyo tout pona tocha mise au point ya évolution de ce monde to ya ligne de conduite ya continuité de programme ya ba génération de génération pourquoi to se musana biso tozozonga esika to utaki bino botikali nzamba lobaki so to boti bino to pesa bino accès to pesa bino pouvoir ya kobota ba poso ya lolenge na lolenge ça veut dire ne bandela mokili à part maman nzala kiteleki nabo mwasi aliboso uta na sanza na mobali na nzala panda bango basala rapport sexuel te mais bano bango babotaki bazalaki autorisé babala na yaya na leki donc biso tout toza bana ya yaya na leki ye bandela mokili pona garantie d'amour ya nzambe na kati na biso donc bato bakomi okoma ebele nde ba système échangeaki puisque ezalaki na ba croisement ya ba makila oyo ekoma ekopesa peut-être que soki amour eleki makasi ezopesa peut-être bato wana babotami kizengi mpo baza bandeko na bandeko mais donc bato bakomaki ebele ba système évoluaki ekoma esikoke yo kobala ndeko noto me koyebala na misusu oyo ndeko na yo yango lelo esali ti lelo oyo tokabwana tokomaki onga na bala ye mosuku onga na bala ye mopende mais ça tenu compte koyeba ke biso tu tozaka ekolo moko toza
tata moko toza mama moko toutaki na nzambe solo esengeli ngana oto sosola tina ya makambo tozoloba kasi tangu lokitwa kaki ebeti koko nzala mpanda zongi na moi yene mtake fongola siko planète spirituelle de l'homme noir pona ko laksanga na oke ezana siko toutaka yakenda na moi dans ça que esprit va fonctionner cerveau na ngana pona tomi yeba otozali moi si akena sanza bano ba batikali na mokili tant ba boti bana 34 na ba évolution ko ya to tanga na ba kombo ya bana na 34 ba ba botaki et to ko bibeta lisolo ndeni siko séparation ya kito pe bato bakabwana kipo Israël atongama pour le to ko mba mindele na biso bato mwindi to na historique au grand complet ya cahier des charges o ko relater bino mabombani ya réalité historique de l'homme noir tout entière et qu'on peut savoir précision nette il y a 510 millions de kilomètres carrés lolenge kani batu bapanzani na mokili mobimba et koko nzala mpanda lokwa zonga na moi ya genda ko simba molimo moto koko oya mwasi akene na sanza mais azana responsabilité ya molimo mpepe ya molimo mpepe koko nzala mpanda kitelekinambo yende mtakena na sanza tolobi azana responsabilité ya molimo mpepe toye kozwa koko Fatuma mwana wa mwasi ba babotaki babotama mapasa mobala botama na 12h na lokitwa kake mwana mwasi abotamaki na minuit na lokitwa kake mwana mwasi wana tolobi koko Fatuma a simbi makambo itali responsabilité ya molimo wa mai koko oyo babengi lukalakala mbele asimbi responsabilité ya molimo ya mabele yango tolobi ake topesi bino représentation d'où vient les 4 esprits planétaires de l'homme noir ou de l'humanité tout entière au bamindele babengi esprit moto babengi yango salamandri biso bengi esprit moto esprit mupepe babengi yango sylphe tope sulfide biso bengi esprit mupepe esprit ya mabele babengi yango nyom biso bengi yango esprit mabele esprit mai babengi yango ondine biso bengi yango esprit ya mai c'est que na 4 représentations autopesi bino tozana esprit ya mai positif na esprit mai négatif tozana esprit mabele positif tozana esprit mabele négatif tozana esprit ya mupepe positif tozana esprit mupepe négatif tozana esprit ya moto positif na esprit ya moto négatif l'esprit ya moto négatif eza lowa ba savant nyonso bazo créer ba bombe zo détruire mokili baza esprit ya moto négatif po moto wana nza matiaki yango po na transformation de ce monde to bongo la ba nature na ye ba matière première tout ça biloko oyo eko satisfaire esengwa bo moto na biso donc voilà wana to suki na wana na ba point autolobi kasi tozolobela manaka ya mukolo na lelo pamba te kala mingi te awa dans 6 jours tozokota makambo etali le 2 juillet 1706 mama Kimpavita azali na biso na bomo ya seko tolobi tokosala prière ya revenu de bénédiction mais lelo tokosala prière ya likabo tope prière ya credo puisque nzambe bakoko ayaki kotikela biso likabo na nzela ya mama Kimpavita ongana tozangi koyeba esengeli toyeba yango pour établir sikoyo mode de vie de l'homme noir pour ba mode de vie nyonso to tambola nango eza démagogie ya ko defa yango et comme si biso faible tozo se retrouver te na logique des affaires ya bomoto oyo nzambe mpungutule ndo mbanza velela akabela ke biso iloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotika la seko soki tolingani tokomona nkembo ya nzambe ya tolingana tolingana na kombo nzambe ya bakoko tolingana na kombo vidi mukulu
soki tolingani na kombo kimpa vita tokomona nzela tolingana 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 na kombo mvidi mukulu tolingana 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 na kombo ya onya shongo soki tolingani na kombo mvuluzi kimbangu tokomona nguya tolingana 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 na kombo bakoko ya baindo tolingana 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 na kombo ya mama wanzile soki tolingani na kombo mama mafuta tokomona nguya tolingana 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 na kombo mama agotima tolingana 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 na kombo mama nzinga solo se solo soki tolingana na kombo bakoko na solo poso moindo tokomona nguya pe tokomona nzela ya détermination lobi kwa bo moinanga na yo kasi lokwa tozali na tembe tokotelenga na ti tembe kosila mutu akoya na formule na ye kasi lobi nyonso ekosimba te résultat final oyo ezozelanga na tosala ya étape asuka tozongisa lolenge ya bomoto na biso en marche totia calendrier africain baafricain bando fete bonne fête na bango na date na bango exact sans toutefois bakopier ya baeuropéenne totia losambo ya baafricain baafricain basambela selon kibo bango sans bazela o babelge to bafrançais to baeuropéenne bayaki olakisa bango totia alphabet congolais en place pour na Congo se développer sans tozela l'alphabet français a 26 lettres bon l'alphabet chinois anglais grec tobi chaque peuple a na alphabet na mutam tu fois présenter offre nini o nzamba kabela kiyo utaboye inayo likolo na se moindo lamuka na pongi moindo lamuka na pongi lamuka lamuka moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zaliko lala kolala kimangu abengi yondeko boya totonga Kongo ya sika oh lamuka 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 moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zali kolala kolala kimangu abengi yondeko boya totonga Kongo ya sika Kongo ya sika eloba kipa vita oh Kongo ya sika ya mama mafuta oh Kongo ya sika ya baindo nyoso boya totonga Kongo ya sika oh lamuka 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 moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zaliko lala kolala kimangu abengi yondeko boya totonga Kongo ya sika Kongo ya sika kufezali te oh Kongo ya sika minyoko ezali te oh Kongo ya sika kembo na kembo boya totonga Kongo ya sika oh lamuka 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 moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zaliko lala kolala kimangu abengi yondeko boya totonga Kongo ya sika papa na loma me yufula kabeto yoyo na nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka papa na loma me yufula kabeto yoyo kimbangukele nani awana Kongo kimbangukele mvuluzi ya bandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nani yoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nani yoyo kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya toto mvimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi
Kimbangukele nanyo, kimbangukele mvuluzi. Kimbangukele nanyo, kimbangukele mvuluzi. Bilenge kimbangukele nani. Mvuluzi kimbangukele, yamokili marimba, lelele. Mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Tolobike kimbangune mvuluzi ya mokili mobimba kopalangana tendeko. Yezu azate. Tobi Yezu azali dessin animé. Et que quoi pamba akobang sabisone loko mokote soka za nguya apparaître to kangai to la sabino ke lo lendo wana to ba propagande bozo sa la bana Israël et ko bang sabiso bana Congo te pamba te Congo nda bandaki mokili tina yango to zali fier ya bomoto ya bakoko na biso pe ya biso oyo to botami batu bwa lelo pona to kokisa mokano ya mbele la ka ya pasi nyonso bakoko na biso uta boumbu na bango na zandu ya Zanzibar pe na mikili ya poto basasa bon ba travail forcé kasi bazwa ki futite moi lelo ngana to botami pona to bénéficier revenu ya bolamu wana yango to lobi ke mama Kimpavita azali revenu de bénédiction koyatini na mama koyatini na mama koyati pasama inde kimye pa ya Nzambe Nzamba koko Tokimye pa ya Nzamba batela biso toko bomba na wapi koyatini na toko kimela wapi koyati bana Kongo bakimye pa ya Nzamba koko tokimye pa ya Nzamba batela PV ya Congo eye kopesa sango na bato na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato amabe mazisien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yembaka ndeko ekuluzu elembo akufa keba mawa mingi ndeko keba Boko silande ko keba na fimbu ya kekele keba biso baindo e bongito e bamvuluzi kimbangu babenga kie mobikisi na mboka Kongo kembo Nzambi pungu Kembo amvidi mukulu Kembo nyashongo Kembo akonga mongali Kembo amaweja Kembo anza komba Kembo anyamolo Bilenge boya pa mama boya boya sala bilenge boya koyoka bwanye uti na Nzambe boya koyoka bwanye uti na Nzambe Nzambe atinda kimbangu na batata bapesi Nzambe mokongolelwa ye na bilenge mangongele sengo na motema Leloaye na bilenge mangongele sengo na motema matondo na bakoko sengo na motema toyembela ka Nzambe sengo na motema Nzambe ampungu tulendo sengo na motema mvidi mukulu wa bankambwa sengo na motema ole kumunza komba sengo na motema Nyamolo ibanza esengo na motema Mungwa milele ya mapendo esengo na motema Chema unga yembunga esengo na motema Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo Bandombe bamona yo Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo Bandombe bamona yo Yai kembo Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Yai kembo Nzambe kembo
banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banabilaka banani bamona yo solo bandombe bamona yo kembwa zambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kembwa zambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banabilaka banani bamona yo solo bandombe bamona yo kembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo solo se solo nzambe ya bakoko na biso Nyamolo Ibanza nzambi mpungutulendo yamba nzavelela akonga mongali nzakomba ole nkumu maweja nangila tobeleli yo na bokasi ya bileko ya kala o batambolaki na bosembo ya kombo na ezanga suka solo bandimaki konyokwama mingi pona kopesa biso nzela ya lobiko ya solo pona tolengela boyei bolamu ya bileko oye koyingela sima na biso bakitaye na bino pona bakoba yenda ya bisika biso tokosukela pamba te biso toyingeli pona kokoba yenda ya bisika bino bakoko na biso bosukelaki tokumisi kombo na bino elongo na nzakomba solo pamba te bukanisaki biso batu ya lelo pona tozana makasi ya kobongisa nzela ya bayeba koya sima na biso lelo ezali mukolo oyo bino bambuta za bantu boyokaki mawa na biso bakitaye na bino yango wana botangisaki pinzoli ebele pona kopesa biso nzela likolo na nyonso pona tosepela na bolamu nyonso botikelaki biso lelo ezali mukolo ya likabo ya nzakomba pona bayindo nyonso pe pona moko na biso asepela na bolamu ya kombo na nzambe o ezanga suka pona tokokisa mokano ya manso o ebombama na kati na biso pona tosepela na nzakomba elongo bolingo na yo nzakomba elutaki yango wana okabelaki bakoko bwa biso mokili oyo mobimba pona kolakisa munene na yo nzakomba mpwasa pona kokangola mokili mobimba tokumisi kombo na yo mbala o mbala pona likabo ya mobikisi mvuluzi kimbangu dia ntungunwa okabelaki biso na nzela ya mama kimpavita esipa kombo na yo ekumisama na bolamu nyonso okabelaki bakoko bwa biso pona likabo oyo obongiselaki bango na ntina ete bango pe balengela bolamu na biso bakitaye na bango matondo mingi na Nyamolo Ibanza pamba te olingaki biso yambo tozala bato ya lelo tobeleli yo Nyamolo Ibanza na kombo ya mobikisi ya nyonso mvuluzi kimbangu na ntina ete pinzoli nyonso oyo atangisaki ezala biyano ya bomoi na biso atangisaki ezala biyano ya bomoi na biso bakitaye na bango kangola bomoi na biso mobimba kati na mikakatano ya manso pona tozala na makasi ya kotombola lokumu na bino bonyokwamaki ntango molai pona kobongisela biso bisengo ya libela na libela tobeleli yo akonga mongali na kombo ya kama libwa na zomi na motoba ya balongi nyonso babundelaki biso na eleko ya boumbu pona kofongola biso misu pona tokundola bolamu ya bomoto bwa biso
baindo ya mokili mobimba na tina ete tosepela na bamakoki nyonso epesamelaki biso wuta boye na biso likolo nse. Kombo na yo Chemaunga Mbunga ekumisama likolo na nyonso. Yango nde otongaki bondeko ya solo elongo na bakoko bwa biso uta zamba ya mambenga pona kokangola mokili mobimba kat na pasi ya mikakatano ya nyonso. Tobeleli yo mama Kimpavita esipa na tina ete ozongisela biso mabota manso oyo tobungisaki utakala pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki pamba te bolobaki yango polele ete bokozonga na kati na biso batu ya lelo. Tobeleli yo mama Wanzile na tina ete otombola bososoli ya bomoto bwa biso baindo banso ya mokili mobimba pona tozala ndenge moko lokola baninga nyonso ya mokili mobimba pona tolongwa kati na kotelengana pe tosimba bolamu ya bomoto bwa biso na maboko. Mama Mafuta tobeleli yo na bolingo ya bondeko oyo tongaki pona biso batoto ingeli moi mwa lelo pona kobatela likabo oyo epesamelaki biso pe epesamelaki bino bakoko bwa biso pona tokende liboso na manso ya mokili mobimba pe tolakisa mobimba ya bomoto na bino bakoko bwa biso mpwasa na mokili mobimba ete boyebaki Nzambe solo. Mama Nzinga tobeleli yo na bokasi ya bomoto bwa biso baindo banso ya mokili mobimba pona kolakisa biso bokasi na nzakomba na kati na biso pamba te obundaki ntango molai mbula zomi na mwambe na sambo pona kolukela biso bonsomi ya manso. Tobeleli yo mama Makeba na tina ete ongalisa bonzenga na biso pona totakata uta boyei na biso likolo nse pamba te olataki nzoto na biso mobimba pona tokokisa mokano ya manso. Tobeleli yo mama Agotima pona kolendisa bokasi ya makanisi ya bomoto bwa biso pona tobuka minyololo nyonso oyo ekanga biso nzela pona tokutana na bakoko na biso ya petwa matondo mingi na maweja nangila elongona bino bakoko na biso pona bolamu nyonso bolukelaki biso etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba solo pona mokili mobimba. Totondo lisusu pona mama Kimpavita elongona balongi nyonso pe bakoko nyonso o banyokwamaki pona kobongisela ngai na nzela oyo ekomema biso tokutana na bolamu moto na biso pona tosepela na bolamu nyonso oyo Nzambe mpungutelo ndo amanza velela akabelaki biso uta boye na biso likolo se totondo. Totondo pona biso moko bilenge nkoto mibale oyo tobotami na bokasi ya kosukisa tope ya kokoba yenda oyo ekolongola libota na biso loposo moyindo ya mokili mobimba kati na minyololo na ntina ete tokutana na bisengo ya bomoto na biso oyo ekopesa biso esengo ya libela na libela tokangama na bondeko ya solo na Nzakomba lolenge bakoko na biso batambolaki na lolenge bakoko na biso batambolaki na elongo na kimia kati na mokili kati na kimia totondo. Liloba ya Nzambe bomo ya seko abakoko ekotikala seko mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukola ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukola ntima. Yange sukula mavanga mameye ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mavanga mameye ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao. Ba mama bakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukola ntima.
bilenge bakanga masambu benajo kilumbuki mwasiki beni sukolantima ba papa bakanga masambu benajo kilumbuki mwasiki beni sukolantima bambuta bakanga masambu benajo kilumbuki mwasiki beni sukolantima mangongele wakanga masambu benajo kilumbuki mwasiki beni sukolantima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa monao vatotombangi muzulumbangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo bakaka babanzilanga mvuluzikimbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambono foloso kembo 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 nzambia mpungu kembo siwasolwa kembo 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 maweja kembo siwasolwa nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Kongo kembo 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 ache maunga kembo siwasolwa kembo 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 akonga mongali kembo siwasolwa kembo 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 anyamolo ibanza kembo siwasolwa nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Kongo kembo 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 mvidi mukulu kembo siwasolwa totondo solo ezali mukolo esengo mukolo ya mumesano ezali mukolo ya misatu o nzambe ya bakoko na biso loposo moyindo akelaki biso bayindo ya mokili mobimba donc tolobaka nzambe ya bakoko elingo bake nzambe to pe bakombo to pe balolenge oyo bakoko na biso basololaka na nzambe eza na différence te ke olobaka te nzambe aza mutu mwindo te wana eza confusion biso oloba te ke nzambe aza mutu mwindo obi nzambe aza na kati ya mundele aza na kati ya chinois aza na kati ya arabe aza na kati ya batu mwindo mais chaque peuple a sa façon ngo yango nde tolobela nzamba bakoko puisque ba pasteur batei 2019 so bofongoli bible bazolobela makambo etali nzambe akutana na Moïse nzambe akutana na Moïse biso toyebi ete tobotaminde pour l'identifier faut to identifier alobi Moïse natindi yo uniquement pona bana Israël yebisa bango ke nzamba bakoko na bino oyo Abraham asambelaki oyo Salomo asambelaki biso besko tolobela nzambe ya bakoko na biso muntu tope nzambe bakoko na biso nzala mpanda nzambe bakoko na biso o mvulusi kimbanga sambelaki nzambe bakoko na biso mama nzinga sambelaki mais so totali makambo lelo omona ke batu bazoyeba makambo bazosala te puisque batu mususu bazo mesurer valeur ya kimbangu na Lumumba donc kimbangu na Lumumba bazandenge mo te Lumumba c'est un politicien esprit kimbangu nemte lataki epo ateleme la vérité il y a intérêt à peuple nae ya on ba bomaki so ba benge lelo héros ya par rapport à musalo asalaki mais kimbangu to benge héros te pa kufa te aza mvuluzi ya mokili mobimba po mutu akoloba ke kimbangu akufa aosamba na biso jugement ezoya po biso za ba preuve nyonso to bike tukutena kimbangu abike ya kufa te o papa diange na ngene ko zwana Lubumbashi ezaki ekeko bachango na cercueil ya ba kena ochana nkamba yango ezoloka Congo tolobaki président Félix Tshisekedi koza zoba te lokola Joseph Kabila kena ufuka melekeko sans vérifier donc yo pesoko ke fuka mela ekeko biso to koye suka ke osali erreur ozo mema mboka na malédiction ki bo continuer ko vanda te donc pona ki bo continuer vanda pesa accès to chumo la cercueil to pe to bimisa cercueil wana na nkamba minyololo ya spiritualité elongwa puisque nzamba tindela biso mobiki sikomone kimbangu akufa kite mama mindele ba jongleje ba tripoter vérité nae bazui ba congolais papa diange na kisokele ba corrompre bango na 1950 na Lulabu pour ba déformer histoire kimbangu
Et voilà maintenant, biso to génération les autres souffrir à cause na bango. Quand bi yope président Félix Tshisekedi pour qui continuer vanda et sengeli vérité wana vanda likola mesa. To bana makambo depuis pour Joseph Kabila to yebisa ke to bimisa cercueil wana ezana ekeko achaki tembe. Yope zo chetembe mokonzi musupe akoya yope zo chetembe mokonzi musupe akoya bota eloko moko te. Avant bo sala il faut bondima makambo oh il faut bondima l'alphabet congolais 23 lettres. To tchango na ba ministère nyos. To pesa bino programme. Ya misani ni obilake lobela kibino. Et ce vous respectez en nde to bikisi Congo. Mais ce vous chetembe vous serez chassé par le peuple. Ne papa non lobaye que le peuple d'abord. Est-ce que vous êtes capable au sein la peuple ou bien au côté na bakor ya kolanda batu oyo peut-être va pêcher au pouvoir. Mais pouvoir to lobaye ezaka déjà nzambe so bango pe bandime ko pesa ngo batala pe étoile na yo. Mais ce que profiter de l'étoile na yo yo koko chilombo. Nga kuna benga ro Félix Tepo. Tana tala komba Félix eza ba komba ba petit esclave. Tana zo mona on a l'église ozo ke no tomboli maboko yo sambelo komi lokwa mosantu, ça veut dire ozo ko s'adhérer na makambo ba européen no yebi mituna makolote. Donc soko za en tête ya mboka oza na droit okenda ba église te. Eza trop sale. Pozo ke na ba église wana même pasteur wana pesa ko profession comme mokonzi. Mukomoto appelle sa profession au la foule na Congo. Ça veut dire balobi place bo vanda so bo sotoeza, ça veut dire bo vanda na ba sorcier. So biso to la Congo mobimba poubelle. To mona batu musu ba bio bazana nguya nzambe bazaba sala nzambe mais yezo ko aussi sa poubelle te to lobi ke tozana nguya ya kolonga poubelle wana. So bo ndimel biso. So bo tete me poubelle ando bakisama po makamona senga même gouverneur de la ville Yandre Kimbuta na bi makamba poubelle wana yo yebi yango tata bo chelongo ba budget. Ata boche 10 millions. Poubelle bandaka ko bakisama. Po makama poubelle wana photo sa ba cérémonie. Nena ba makama poubelle uti na Inde. Muto ayena ba poubelle za papa Mobutu puisque akendaki kozwa ba diable mibale na Inde yena papa Luambo to pesaka déjà que ba diable na mibale moko kombo na Kinaras moko kombo na Ratchasa yango est composé kombo ya Kinshasa donc kombo ya Kinshasa za kombo ya diable. Ba diable wana yo baza Kinshasa Kinaras na Ratchasa balinga minko vivre sika ba poubelle eza. Aso bo boy to longo na Congo na kombo ya Kinshasa to zongisa yango mbanza Congo po capital to zo ya ko boma yango na kombo ya Kinshasa. Eza kombo ya démon yango poubelle zo tonda na kata mboka peuple azo respirer vrai azotité mais azo respirer ba solo ya bibembe. O bozo boma na minduki na ba guerre ezo ko s'évaporer. Bato bazobela ba malade bandiki la mususu po absorba ki mupepe moko boye tanto ya bibembe mo epola et quelque part. Ba malade to bozo pesa ba titre be bola ba nini wana za ba toujours ba tripotage. Pour na ko embriller peuple. Mais biso to botem pour que to zo solution. Ya makambo wana nyoso. Donc yango to lobike soki boye ki biso to biki so bo chetembe pasi ko bakisama butu pe moyi. Mais Totombeli Tekelamu 313e édition le 26 juin 1706 jusqu'à le 26 juin 2019 313e édition le 29 juin 1706 jusqu'à le 29 juin 2019 313e édition le 2 juillet 1706 jusqu'à le 2 juillet 2019 313e édition Totombeli Mokili Mobimba pe bakoko banso. Il y a 510 millions de kilomètres carrés. Ntekela mu na kombo ya mvuluzi kimbangu elongona mama kimpavita pe balongo nyonso o bakanisa ingana yo o babongisela kingana yo bisengo ya solo pona tokuta na nzakomba pe to yeba tina nini akelaki biso na kacha mokili totombeli bakoko kuna na etando ya Kinshasa Congo mbanza Congo ntekela mu mukolo le 2 juillet bakoza kuna likolo na ngomba totindi déjà ba mikanda ya l'état ya ba démarche nyonso o bandeko ba uchosa na Kinshasa batambolaki na ministère ya intérieur ya Congo mobimba pona ko talsa bango ke biso tokoza likolo na ngomba et tokuta na biso nyonso to biso pe toza libanda atokeno likolo ngomba te soki oza na budget na yo to transport no to billet na o ke fete pe kuna et poni place te place tout yo lingo fete za ba fete ba koko na biso to ko takane na fréquence ya ko capturer bolamu ya makamnyo so ezoleka na mukolo wana
Yambo to bandamana kana biso tozolobe makambo etali feti ya likabo. Feti ya likabo tolobi to sala losambo ya likabo yango to uchi ko sala. Losambo ya likabo to bandi yango banda lelo kino le 28 juin 2019. To sala losambo ya 3 jours. Chaque jour nangonga ya 12 heures to pe nangonga ya 16 heures. Pona tola tamakasi ya kotelemela makambu o epesamela gibiso. Ça veut dire to ça losambo lelo nde to ça isko na 16 heures et représenter chiffre 7 comme si peut ko ko ça na 12 heures. Le roi doit être na 12 heures t par rapport au programme tozo bongisa ya on to profiter na 16 comme chiffre 7. Lobi pe susu to ça isu losambo kaka ya credo o to pe ya likabo na 12 heures ou bien na 16 heures. Le 28, le sous vendredi, tout ça peut toujours le sambo et le cabo, na 12 heures ou bien na 16 heures, tu clôturer, puisque le 29, tu continues à makambo suivi. Tu continues à makambo le sambo et rolande la makam. O epe sameli biso, ba pesa ko Congo. Congo azali cabo, o nzamba kabela ki batu mwindu. Mais batu mwindu wana bazan kata Congo, bazo ko se prendre en charge ité, ya ko zo bomengo na mama tshela ngo mibeko et batika laisser aller les européens ba komo yo zwango pona ba organiser la bango ba vie moko o ezali poibe ya biso sikoyo ba communauté internationale bantu toye to benga ba européen to zo responsabilité ya bomengo nyosu to la société européenne comment ça doit être fonctionner po mutamtala ndaku na yo ndima tengana ndaku na bando pesa ba loi mais neni bino ba konza Congo bezo ndima ba européen ba pesa bino ba loi. Donc justice wana biso to monango eza injustice mais bino bobenga ngo justice po bakangai bakoko na bino ba disperser ki ba famille na biso lelo to éparpillé dossier wana to sambisi yango te mais bino bolinga bo masquer dossier wana bo kende malamoko na makambo etali o to zoko benga lokola amour na bato ba sala bino mabe mais ba dossier o eza caché so bo bongisi yango te rien ne marchera, la route sera bloquée ata bo weli ba intérêt bo pesi mo ba diamant bo pesi mo ba or. Boko leka na mbeka pona batu musuba yo sa continuité mais ba oba wiksa Congo eza ba oba koya na eliki ya soloto espoir ya ko éclairer peuple wana ke ozana bomengo no il faut efuto salaire il faut loger yo il faut tambusa o mokili mobimba il faut epesa o définition net ya ba makokinyo su o nzambe apesa ki le kolonse anto bige fête likabo ezaka chaque le 26 juin. En 2020, tout ça fait à l'Ikabo à la 314e édition. Fait à suivi par la 314e édition. Fait un moment qui m'a vite tapé à la 14e et 314e édition. Dans notre bique fait à l'Ikabo, biso au sala, le sambo to bandi lelo, qui non le 28 au sala, le sambo il y a 3 jours, chaque jour plus ou moins. Namuko na ko sala lo sambo na moko kaka mena ngonga 12 heures so raté 12 heures au profiter na 16 heures pour 12 azo reflecter sur na chiffre 3 chiffre ya code d'accès to pe ya accès à maman qui pas vite et na ngonga 16 heures pe la même chose à reflecter chiffre 7 en to bito ko sala permission ou ko permettre biso to absorber pouvoir maman qui pas vite ya misanyo so zaki nango ezakaka chiffre 3 na chiffre 7. Tobaki feti oyo repa na yango toliaka biloko nyonso ebimaka yango moko pona détermination ya ba man caché ya nzakomba oyo achaka à la portée de tout le monde elingo bakenza menenga sala likolo onse atile biso biloko muso ebimaka yango moko. Par exemple miel balona yango te mutu créé yango te tokenda kuta yango na période moko bomo na nzoi acheli o miel yoko mo sebeka na bisengo ya secret wana Enzo kande ezali bonzambe na kati na biso. Puisque ezo soigner mingongo et ezo sesa biso na misala ndenge na ndenge. Okuta mayebo ebima chaque période. Mayebo esobe ezali. Ya zamba pe ezali. Ça veut dire nzete kwei mayebo bandi obima. Yo loni yango te me yo okuta yango. Yango nde babeng ba man. Ba man caché obino bobete biso na masolo ya Bible ke o Nzamba bimiselaki Moïse baman caché biso lobi ke to sambisa bana Israël na Moïse puisque Nzamba lambaka te. Il faut pas préciser biso baman caché o Nzamba pesaki Moïse tant bando ki mana Israël na Égypte vers Israël ezaki repani ni biloko nini. Po Nzamba lamba fufute. So bala biko Nzamba lamba fufu utili koye koye na se wane komi ba aventure.
nde bakosi bino ko Yesu azwaki mai ya komisi yango masanga. Mais masanga na so totuni ba chrétien bo pesa biso kombo ya masanga puisque vous voyez na précipitation mais jugement est derrière vous. Pour na kolandela makam tout bo betaki mbango na divagation biso ce que tu contrôler. Faut voir ça biso chrétien nyon soit ko pesa biso kombo ya masanga ya Yesu tondimelio. Mais le quoi ba petit esclave boye bité bo côté na masolo ba tu ya démagogie mbango bokanisa ke bino nde bo bénéficier caché nzoka ba européen ne mutu bazo bénéficier caché kombo ya Yesu po banda ba yela bino Yesu ti lelo ba exploiter bino mbongo ba tongi Rome. Ngwa masali be école wana lelo bino botangaka ye mtazo mbongo. Africain na sali école te ya munoko nae. Mbongo eko ya ndeni. Mais ozolu ko bonga. Yo ka tata ba peso bomengo soko zo ba ndinga transformer ngote oye ba ndinga ko gérer ngote o bonga te. Tout eko zaka na divagation po chinois zo ya kuna ko chat désordre ebike biloko eza kuna ya zo na ndengene. Indien zo ya. Français zo ya. Américain zoya, asiatique zoya dans le monde entier bazoya kuna mutamuna makamuna et on se retrouve que le lenge Congo et autres tamboleza Congo ya colonisation. Puisque batu ba se prétendre que ba fêter le 30 juin même so que le 30 juin oyo biso do reconnaître on fait l'indépendance té. Pour banda bazo indépendance en 1960 ti lelo gouvernement congolais a toujours langue ya bapaya donc azo défendre langue. Et pourtant, il y a une langue. C'est que c'est l'indépendance. Donc, le 30 juin, journée de la colère. Nous devons rester tranquilles pendant quelques heures pour y réfléchir. Voir comment s'était passée la souffrance. Il y a batwa kala. Pour te pour te déterminer, tu as précision. Il y a vie, oh, et on a notre mener pour notre big sabbat na auto zobota. Mais si tu réfléchis, on a sens, on a tout le 30 juin, on a bozaka na kata démagogie, rien ne marchera puisque yomo ozomonake au sambe la l'église. Et où na Rome, Nzambe va même là au Rome, ndem taela on Nzambe. Européen ndem taela on Nzambe yo la soke, Nzamba lingi boye, donc yo ye bakandenge, Nzamba linga kité. C'est le mot de vie now. Européen ndem taela la soke batanga ka boye, bakoma ka boye donc yo ye ba ko tanga te boko ko benga nzete. Européen mutala kisaka ko sangsa N na Z na E na T na E pour benga nzete. Ou bien mundam di le signe utilisateur na eto signe oyo utilisa ki po et correspondre na correspondance topé na ba note ya maloba oyo zoloba. C'est ça l'esclavagisme. Donc l'esclavagisme c'est pas pour les Rwandais puisque pas to lobela l'occupation rwandaise, faut to lobela l'occupation de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Ya on aime déjà ba base ya colonisation. Ba Rwandais ba na puissance té. Ba vivre na ciment européenne puisqu'il y a une démagogie oyo et une influence pour faire nuire l'homme noir et bah envahir même le territoire nabiso. Donc bah chaque fois Égypte les envahi, président africain monté à l'obéla. On peut pas en puissance sur ante ba rokota makamwana te ba bangaka Union européenne makasi ba bangaka Rome makasi ba bangaka États-Unis makasi mais biso to banga États-Unis te. Biso to sambi États-Unis pour avoir armement à détruire mon kili. Tu vois déjà que makambo etali guerre ya Hiroshima États-Unis ana nyongo na biso parce que akena na chikolo bonali kasi aibaki 119e atome ya uranium et to pesa ba calculer que 1 gramme ya uranium égale 100 millions de détonations d'explosifs. Sur to les États-Unis que 119e atomique oyo kena ko beta na Hiroshima obalola ba to ba kingo mais tu etali na sens inverse tu dois payer. Même ça dans le Mindou, qui biso to botem pour ensemble ça États-Unis. To botem pour ensemble ça Europe. To botem pour ensemble ça Asie. Pour ba fabriquer ma solo ba bimisi kombo nzambe ya moniato ba benge hala. To bige nzambe comme on est hala tepo hala est fondé par Mahomet à partir de 622 630 na ba proche collaborateur ne oto bengaki Aboubakar na Omar. Et le banzambe bo moi seko o bakoko etika seko donc repas na biso ya feti o amkola lelo to bito lia biloko nyonso o ebimaka yango moko pona détermination ya ba man caché nza komba atiango à la portée de tout le monde eza pona nganao mkola lelo to yemba ka banzembu ya pasi ya bakoko na biso pona kolata bokasi na bango oyo ekopesa biso la force ya continuité de programme ne to yembi awake
Makimpa vita lele makimpa mama Nambanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na butu tokutani ongali kimpa lelo na sanza tomona ninga na yo kimpa donc tozo yemba nzembo wana ya okanta pasi o bakoko bamonaki elingo lobaki bukasi nyonso bazaki nango ekolata nzoto nanga na mupepe pona ko élever biso to yeba na ta batie bakal ekosimba te donc to bi 313e édition tozo est-ce qu'on a force d'attraction. Il y a pelisa lumière ou ekotika siko na continuité d'évolution na développement il y a tout étendu la terre mutu muindu aiba position na e donc ba le 2 juillet après le 2 juillet to tindi da mu pepe ezotambola ezoya na mbongwa na munene o ekosukisa tembe pona bana loposo muindu basosola tina nini bakoko na bango banyokwa maki et baluka ba saisir opportunité ya bolamu ya souffrance wana ilo banzambe bo mwase ko bakoko na biso etika la seko na point 4 to loba lokola mama kimpa vita chaki molende ya kobatela mwana oya lokotaki na lolaka to pe na lokito ya nzakomba le 26 juin 1706 elingo loba ete azali mokengeli monene ya mabota azali linongi ya nzela ya bomoi na biso loposo moyindo pe batu banso ya mokili momba pamba te akufaki na 1703 na 1703 mama kimpa vita akufaki donc ya kufi na 1703 ezali kokufa te o bato bakufa lelo kokufi bakekunda mais ya kufaki elingo lobake nzela ya monde spirituel de l'homme noir ezalaki bloqué par les européens na époque ya colonisation mutu mwindu abungse pensé na akoma raisonner ka OK lola OK lifelo mais mama kimpa vita siko alakisaki démonstration wana ya ko visiter monde spirituel bakoko na biso le poso mwindu na 1703 akufi. Après, il y a eu quoi? Tant que c'est qui, il y a eu portugais. Ça veut dire à changer de dimension. Par rapport, il y avait étape où abandaki na étape il y a réunification spirituelle de l'homme noir. C'est que nous avons réunification il y a mili monae. Quand on dit que le kola a chaki molende. Ya ko batela mwana oyo ya lokotaki na zamba ya royaume Congo babengaki Kembo Dianzenza. Kaston batumbaki moto atombolaki mwana na likolo mbala mibale alobi Congo batela bana mwana bobo mingana ekombo na Kembo Dianzenza me akozonga na mokili na kombo ya Kimbangu Diantungunu ya Kialwenga nde Kimbangu wana sikwa kebima na royaume Congo batumbie na kombo ya Kembo Dianzenza me akebima siko na Bakongo epa ya papa kuyela nzazi muyombe na mama Louise Makese na kombo ya Kimbangu Diantungunu ya Kialwenga. C'est que bah tout babenga ke simo baza dans la perdition moko monte ba rejoindre pouvoir na yeto ba saisir opportunité nguya oya zaki nango po ye komoni la simo te moko monte do mona européenne komona e Kimbangu Gédéon ezaka ba africaine mbazo ba kombo na bango ba bakisa ba kombo ba paya likolo eza domination Kimbangu tanga kolaki na 1914 avant ba protestant ba bengana e pona ake kokuta na famille ya ba papa Diangenda na mama Mwilu na mobali na ye papa kapata kupenda babisingombe na mboka nkamba Kimbangu wana aibisa ba protestant nga komo na simote nga komo na nga mvuluzi Kimbangu eza ndenge moko batulelo o babengaka nzamba bakoko tata nzambe te biso binzambe biso to lobe nzambe mpumba bengaki tata te tate eza bapapo babota ye biso obienga no lokwa tozobota tozape bapapa mais nzambe azaka tata te azaka nzambe ya bakoko po abandaka na bakoko abandaka na yo te yo kuzala bachelo nzakomba bachelo mvidi mukulu luka siko yeba ba principe na ba caractère ya fonctionnement na ye par rapport ya ba réalité ya mobimba ya manso oyo ya chaki ngana oto tambola elongo tato bia ke lokola mama kimpa vita esipa tope mama ntimba esipa a chaki molende ya kobatela mwana o babengi Kembo Dianzenza to pe mvuluzi Kimbangu elinko loba ete azali mokengeli monene ya mabota ya bayindo ya mokili momimba pe ya mokili momimba azali linongi ya nzela ya bomoi na biso donc aza vision ya nzela ya bomoi na ngana opamba te yende mutakende kofungola monde spirituel o ezaki bloqué na colonisation na 1703 ya kenda isusu kopesa ngana passage pour to comprendre lelo ke biso pe tozana directif spirituel na biso to koyi ko telengana te kolandaka Yesu kolandaka Mahomet
kolandaka Bouddha, kolandaka Krishna, kolandaka bakombo tout au boyeli biso ya démagogie. Siko biso génération le to botem pona ko détruire nyonso oyaki na colonisation to remplacer notre propre mode de vie. Point barre. Na point 5 to loba lokola boyaki ko kabalikabo. Oye pesa melaki na nzakomba solo bolingo oya lakisaki pona biso batu ya lelo yango wana nzakomba apesaki mukumba ya revenu de bénédiction. Dans tobi le 2 juillet toko sala losambo ya mama Kimpavita zali na biso na bomo ebwaseko toko invoquer esprit Kimpavita par rapport ya revenu de bénédiction. Po ba pesaki mwana azaki âgé de 22 ans mwana muke jeune fille abanga ba mindele te ba yeba botole mwana abi jamais bozwa mwana te so bobomanga. Ça veut dire mulende wana oya lakisaki ndeto bike lokola boye ko kabalikabo oye pesa melaki na nzakomba ayebaki valeur ya likabo wana ke à la longue e ko bikisanga na yo tobi bolingo oya lakisaki pona biso batu ya lelo yango wana nzakomba apesaki mukumba ya revenu de bénédiction apesaki mukumba ya fécondation apesaki nguya likona nyonso po ake kovanda na kati ya sanza d'une façon abengana molimo ya diable o babengi ange Gabriel. C'est que tout le bango chaque fois que ange Gabriel ba Michael ba ange tout bobenga ba za ba diable. Nzambe azaka na bato ma papu te. Bato ma papu ba za ba personne déformée par rapport à la réalité. Il y a logique des affaires, il y a ligne de conduite. Oh nzambe pour tu l'on doit appeler la kabela ngana yo pour na to s'épanouir na ngo to se retrouver na bonté to pe na bolamu. Ya mokili na ye kasi bango ba précipitaki ba memi mokili mbangu yango ba bongwani ba komi na ba mapapu ndeto ba chaque fois que soto kangi Gabriel to kokanga ye poto la kisabino ke nzambe azaka na mapapu te ndeke ne mtazaka na mapapu ilo ba nzambe bo mwa seko ba ko etika seko pona osukisa programme na biso na numéro 6 tolobi to bengisi ba ntete nyonso oyo to ponaki pona manaka ya mama Kimpavita le 28 juin 2019 pour un test d'accès. Il y a maintenant qu'à l'EDG. Donc, en tête tout, le 28 juin et au vendredi, pour tout ça test, tout y est, on maîtriser les sons. Et après, tout ça va accès final. De façon, on a mis le DG, à celle la vidéo. Maintenant, il y a une vidéo. Nous, ce que ça, on a 12 heures. Les États-Unis, on a une vidéo, on a 12 heures aux États-Unis. Bata France, ba osela biso vidéo na parc ya loisir na 12 heures ya France. So vous en posez ba place fête kolega na France, contacter en tête. En tête ya obenga mutu te. Yo ka so yebi ko za membre yonde luka en tête na opo o se identifier. So po lukino en tête te biso pe to luka ote, biso to fonctionner kana en tête. Bata Suisse en tête azali. Vidéo kolega kuna na Suisse na 12 heures ya ngonga Suisse na Zurich. Vidéo kolega na Londres na 12 heures ya Londres. Vidéo koleka na Allemagne na 12 heures ya Allemagne. Vidéo ekoleka na Bruxelles, kuna Belgique na 12 heures ya Bruxelles. Et vidéo koleka na Maroc, anga na clôturer na 18 heures. Pour na batunions tout jusqu'à 23 heures ou minuit. Et le banzambe bon moi seko wa bakoko na biso ekotika la seko. Mais journée à lelo, to linga to pesa programme exact. Wana to lobeli makambo itali feti to tombeli bolei bolamu na mokili mobimba botondi nesengo teke elamu ya 313e édition ya kokanisa pasi o bakoko na biso bamona ekipe ya kosepela na likabo enene o nzambe pongutelo nda manza velela akabela bakoko na biso pona lobiko ya biso bato lelo pe bai o bako ya sima kasi matin na biso lelo tozolo be makambo etali calendrier journalier des esprits planétaires bantu tobi mokili eza na mabombani. Maboma na mokili ezani, maboma na mokili ezali lolengo tomonaka poso mobimba tope o babengi lokola semaine mobimba ezali na ba fonctionnement spirituel ya ba groupe des esprits o bazo travailler jour na jour par rapport il y a 7 jours de la semaine par rapport il y a mois par rapport il y a année et sengenga no sko toye ko lengo selon batu na batu biso tolo ba Gabriel te me tolo ba milimo bakoko na biso. So total la logique, tolobi mukolo ya yambo o babengi lendi ezalaka uniquement et travaillera pour na sanza. Ya omoni na monde ya esprit ya bakoko na biso batu muindu babengaka sanza luna. Luna wana ngwa lelo ba mindele babimisi lendi.
et outi na kombo na biso batu mwindu luna bango pe ba fabriquer o bango ba chepe esprit na bango lundi mais biso bako ba benga ki koko luna ye mutu azo travailler mukolo ya lundi c'est que so total na mukolo ya lundi faut to yeba ba esprit nini o batambolaka ba esprit o ba travailler lundi ba za esprit ba vandaka na sanza bazé belé to koyekola bango mais lelo totanga ya bino kaka l'esprit mi balé peut-être on va vendre na sanza to lobi esprit ya koko kimpavita avant na sanza puisque depuis le 2 juillet 1706 batumbaka e moto bongwani arc-en-ciel après 7 jours ya kozika na e moto le 9 juillet 1706 akena o vendre na kati ya sanza donc comment esprit ya fécondation pe azali na cette qualité d'élévation aza la reine de la lumière aza la reine otozoko benga ya fécondation to ya mabota azali mokengeli mabota azali otozoko benga lokola cette qualification ndenge to koloba anto bika mkola lundi pana biso batu mwindu na calendrier semestriel to pe ya semaine ya milimo ya bakoko na biso foto bandoko yekola ngo na lombango to pe au plus vite que possible poto yekoli ba Gabriel africain mo te invoquer Gabriel na nda kuna yo visiter on ndenga visitaka Marie ça veut dire c'est qu'il faut déposer ma solwane la fraude pour ce yo zo c'est la kutu Gabriel na Yesu koleka ba na Israël koleka ba européen koleka ba américain mais pourquoi bazo visiter oté ba visitaka bango donc kola ya lundi oto bengi mukolo yambo bako bengi mukolo yambo luna tozana esprit belé vanda na sanza mais totanga mino kaka esprit ya koko kimpavita na esprit ya mama kitelekinabo to baki azali mwana mwasi bandela mokili wa boti biso tout mokili mobimba wa boti lukalakala mbele na Fatuma akufa te asalai parcours ne ya 5000 ans na kati ya forêt équatoriale dans à 5 000 ans, à Botiba, à âge à 34 ans, à Tikiba, à âge à 34 ans, à Pesibango, autorisation, va développer mon kili, na baka signon, tout y a zonga na sanza. Papa na bango zonga na moi. Tchèque, so to yebi, importance, ya milimo evanda na kata sanza, to yeba pe misala nini, oto andoko sala na bango. Po bango bazan na fécondation, bazan na amour, bazan na makambo ebele, oto kozwa kuna na kata sanza, so to yebi bakoko wana. Mukolo ya mibale obo bengi mardi koto ba mindele ba travailler na mars et koto na biso tolobi milimo ya justice milimo ya justice toza na koko kuku pemba na mama nzinga ya 1663 o abundeli na ba portugais na village Matamba kuna na etando ba Congo. Donc on va défendre biso par rapport à makambo Italie décision ya bomo inangana baza pe belé kuna tokoye kola bango mukolo ya misatu tona mercredi eza mukolo ya divinité eza mukolo ya nzakomba ye moko pe bakoko na biso nyonso ya bonzambe kwa ba mama kimpavita bamvulusi kimbangu ndo bakoko tout o basalela bonzambe baze belé tokoye kola bango mukolo ya jeudi pa ba mindele ezoko reflecter na Jupiter biso batu mwindu Jupiter na biso eza lokola siège o ebombaka milimo o ekabolaka to pe ekopesa biso bozwi ekopesa biso ba bonheur siko biso to kokenda na Jupiter ya ba européen te po bantu mwindu tout o bakoti na contact na l'esprit o evanda na Jupiter européen bango ba travailler na ba loge ba so ba camion cher bomwa ba ba succès bomwa ba mbongo mais mbongo na bongo eza bien te eza na ba recommandation ya makila il faut comme PD il faut lire kaka faut bomaka batu faut teka ba partie du corps batu po azana ba succès wana mais ce que biso a monde spirituel na biso o travailler na makambo etali jeudi o bango ba bengi Jupiter to lobi ke mukola minei kuna ebombi milimo o eko pesa ngana obozwi so na poza diamant or eloko tuyo lingo senga so beleli ba esprit wana bavanda ka jeudi na planète o e travailler mukola jeudi ba ko peso biloko nyonso oyo za nango posa mais senga ngana to yekola to ba lolenge kani to atteindre fréquence na bango to pe contact na bango so to zu mukola jeudi mukolo ya minei kuna toza bakoko bapesa bozwi toza lokwa na koko oyo batonda na bozwi lokwa koko palata ye wana bobenge argent lokwa koko wolo ye wana bobenge or lokwa koko ngengele ye wana bobenge cuivre lokwa koko bodisa
bodi c'est un bobenge pierre noire o ba musulman to pe ba arabe ba iba ba keno chana mek lokola koko pupu ye un bobenge zinc donc basé belé mon ko to la administration au grand complet spirituel de l'homme noir to définir attribution topé directive il y a chaque administration mukolo ya vendredi topé mukolo mitano tozana mama koko nzinga na mama makeba toloba déjà que chaque vendredi tozana prière kala mingi tozo bimisa ngo so to sisi manaka mama kimpavita pona to fetaka feti ya bonté foto invokaka esprit oyo o babengi mama koko nzinga o apesaka mboka na biso kombo Congo le 17 décembre premier siècle première année de notre ère ya ebandeli ya mokili to pe ya commencement de ce monde donc mokolo ya vendredi ezali mokolo ya koko mama nzinga mokolo ya mama makeba mokolo ya samedi ezali mokolo ya ba mort to pe ba wei bazali encadré na bakoko o babanda ba descendance na biso babengi bango ba ancêtre du planète to expliquer makamwa po ba leçon eza pena na bozindo mokolo ya dimanche babengi yenga tozana ba esprit evandaka na moi pona kopesaka biso renouvelation to pe ko renouveler pensée na ngana toza bato solo na esprit evandaka na moi kombo na ye koko nzala mpanda mobali ali boso koko na biso ali boso awutaka na moi o asala bato tu o bobenga lelo ngaza bantu donc avoza la bantu yeba keza na muntu moko awutaka na santa tembe na moi akitana katikati ya forêt équatoriale kuna na maya busira tozana koko lukala kala mbele mwana oya botaki po babotaki bana mapasa donc voilà pona mukolo lelo to suki wana na programme na biso to koloba ete to bengisi na mukolo alobi jeudi na ngonga ya 20h ya Londres réunion administratif sujet nango eza détermination de la fête ya mama kimpavita donc to lobela avant donc jeudi lobi tozo be makambo etali détermination de la fête ya le 2 juillet mama kimpavita azana bisuna bo mo aseko malgré vendredi toza suna beaucoup tani administration pe beaucoup tani ya ban tête pona to sa teste to préciser malamu banani ba ozana accès et osela biso ba vidéo banani pe ba ozana accès te mais kat na biso toza na sengo ya kosepela na nini oyo bakoko babongisaki par rapport ya pasi nyonso oyo bango bamonaki mpona mokolo lelo tosuki wana tozo clôturer na losambo ya likabo mpona tokokisa mokano ya makambo nyonso nde tolobi ke makambo si minene kosalama après le 2 juillet mpona ngana oyo tondimela sango elamu oyo bakoko bapesi biso pamba te tembe ezali suite ya colonisation to pe ya baenseignement étrangère oyo evandela biso na mboka ekoma kodevie croyance ya mutu mwindu ekoma kotinda mutu mwindu atia tembe na masolo na ye moko tina yango azali konyokwama kasi ye moko azoyeba tina nini oyo azonyokwama te etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili momba tokutani na losambo ya lobi na 12h ou bien na 16h tobi te kosala losambo na 12h na 16h so polingo osali na 12h na 16h wana na yo moko mais tobi te osambela 3 jours lelo tosambe na 16h lobi pe tokosambe na 16h ou bien na 12h tosala chiffre 3 chiffre 7 yango nde équilibre oyo ko permettre ngana to réussir pouvoir d'absorption ya mama kimpavita iloba nzambe bo mwa seko o abakoko na biso ekotika la seko na kombo nza komba pona mokili mobiba tokozala na sengo tena mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu ja ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe nzamba bakoko yoka biso nzambe nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya ba message nzambe ya bakoko tokozala na sengo sena mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu ja ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe pungu tulendo yoka biso nzambe ya ba message
Nzambe abakoko, Nzambe abakongole, Nzambe abakoko. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa mupasi tunina wiza. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa mupasi tunina. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa mupasi tunina wiza. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa mupasi tunina. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mumboloko tunina wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mumboloko tunina. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mupeva Kongo. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mupeva Kongo. Buzindombe mayamuna ngaluze imo mukusosa lusasula mvuluzi. Kimbangu emayalonga ngalwa simbamo, ekwa bandombe ngalufeti wilamo. Buzindombe mayamuna ngaluze imo mukusosa lusasula mvuluzi. Kimbangu emayalonga ngalwa simbamo, ekwa bandombe ngalufeti wilamo. Ngakimbangu oyo namuna binomo yebyango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango. Epa baindo kaka boko yokango solo se solo. Nzambe abakoko na biso nyamolo ibanza, Nzambi mpungutulendo ya mbanza velela akonga mongali nzakomba ole nkumu maweja nangila. Tobeleliyo na bokasi ya bileko ya bato ya kala oyo batambolaki na bosembo ya kombo na onza kombezanga suka solo. Badimaki konyoko amatango mona ipo na kopesa biso nzela ya lobiko ya solo pona tolengela boye ibolamu ya bileko oye koingela sima na biso pona tokoba yenda ya bisika bino bakoko bosukelaki bango pe bakoba yenda ya bisika biso tosukelaki. Tokumisi kombo na bino elongo na nzakomba pamba te bolakisaki biso batu ya lelo, bokanisaki biso batu ya lelo pona toza na makasi ya kobongisa nzela ya bayeba koingela sima na biso. Lelo ezali mukolo na bino bambuta za bantu. Bonyokwamaki tango molai pe boyokaki mawa na biso bakita na bino. Yango wana botangisaki pinzoli ebele pona kopesa biso nzela. Likolo na nyonso pona tosepela na bolamu nyonso botikelaki biso. Lelo ezali mukolo ya likabo ya nzakomba kati na biso pona moko na moko asepela na bolamu ya kombo na Nzambe oyo ezanga suka pona tokokisa mokano ya manso oyo ebombama na kati na biso pona tosepela na nzakomba elongo. Bolingo na yo nzakomba elutaki yango wana okabelaki bakoko bwa biso mokili mobimba pona kolakisa munene na nzakomba mpwasa pona kukangola mokili mobimba. Tokumisi kombo na yo mbala ombala pona likabo ya mobikisi mvuluzi Kimbangu dia ntungunwa okabelaki biso na nzela ya mama Kimpavita esipa. Kombo na yo ekumisama na bolamu nyonso okabelaki bakoko bwa biso pona likabo oyo obongiselaki bango na tina ete bango balengela bolamu na biso bakitani bwa bango matondo mingi na nyamolo ibanza pamba te olingaki biso ya mbuto zala bato ya lelo. Tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya mobikisi ya nyonso Vuluzi Kimbangu dia ntungunu ya kialwenga na tina ete pinjoli nyonso atangisaki ezala biyano ya lobiko ya bomoi na biso
kangola bomoi na biso mobimba katina mikakatano ya manso pona toza na makasi ya kotombola lokumu na bino bambuta za bantu bonyokwa maetango molai. Tobeleli yo akonga mungali na kombo ya kama libwa na zomi na motoba ya balongi nyonso babundela ki biso na eleko ya boumbu pona kofongola biso misu pona tokundola bolamu ya bomoto bwa biso baindo ya mokili mobimba na tina ete tosepela na makoki nyonso epesamelaki biso uta boyei na biso likolonse kombo na oche maunga mbunga ekumisama likolo na nyonso yango nde otongaki bondeko ya solo elongo na bakoko bwa biso uta zamba ya mambenga pona kokangula mokili mobimba kati na pasi ya mikakatano ya nyonso. Tobeleli yo mama Kimpavita esipa na tina ete ozongisela biso mabota manso o tobungisaki utakala pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki pamba te bolobaki yango pelele ete bokozonga na kati na biso batu ya lelo. Tobeleli yo mama Wanzile na tina ete otombola bososoli ya bomoto bwa biso baindo banso ya mokili mobimba pona tozala ndenge moko lokola baninga nyonso ya mokili mobimba pona tolongwa kati na kotelengana pe tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko. Mama Mafuta tobeleli yo na bolingo ya bondeko oyo zalaki na ngwa kobatela likabo pe ya kokoba yenda na sima ya mama Kimpavita pona kobatela likabo oyo epesamelaki bino bakoko na biso pe epesamelaki biso pona tokende liboso na manso ya mokili mobimba pe tolakisa mobimba ya bomoto na bino mpwasa na mokili mobimba. Mama Nzinga tobeleli yo na bokasi ya bomoto na biso baindo banso ya mokili mobimba pona kolakisa bokasi na Nzambe na kati na biso pamba te obundaki tango molai mbula zomi na mwambe na sambo pona kolukela biso bonsomi ya manso. Tobeleli yo mama Makeba na tina ete ongalisa bonzenga na biso pona totakata uta boyei na biso likolo onse pamba te olataki nzoto na biso pona tokokisa mokano ya manso. Tobeleli yo mama Gotima pona kolendisa bokasi ya makanisi na biso pona tobuka minyololo nyonso oyo ekangaka biso nzela pona tokutana na bakoko na biso ya petwa matondo mingi na maweja nangila elongo na bino bakoko bwa biso pona bolamu nyonso bolukelaki biso etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo. Totondo pona mama Kimpavita oyo afongwelaki biso nzela pona ngana otokuta na bolamu bomoto na biso elongo na bakoko nyonso ya eleko wana oyo batangisaki pinzoli pona kopesa ngana oyo susu elike ya solo ya continuité de programme totondo. Totondo pona biso moko bilenge ya nkoto mibale pe baye bakoyingela sima na biso totondo. Pona mukolo lelo tosuki wana nzakomba apambola mabota nyonso ya mokili mobimba mupepe mama Kimpavita etambola pona kobebisa minyololo nyonso ezokotya bongo na biso kati na koyenga yenga tozanga kososola tina ya bomoto na biso kati na mokili. Mupepe mama Kimpavita elongo ya biso kati na baboloko. Mupepe mama Kimpavita elongo ya biso kati na nkokoso ya mabota epesa biso nyonso mabota na baye o bazangi mabota na baye o babotaka deja babota lisusu bikelamu ya solo oyo bakoya kobongisa mokili oyo na determination ya Nzambe. Ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile azeitela yashi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala
Malam vulule tilamina chami mala. Malam vulule wayo tilamina chami mala. Ivulule numala kimbangu ningi kukula yami. Kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami. Mama mafuta walingile mama makebango vile koka makeke. Mama nyamega walingile mama makeba ningi kukula yami. Malam vulule tilamina chami mala. Malam vulule wayo tilamina chami mala. Solo se solo nzambe abakoko na biso nzambe mpungutule nzamba nzavelela. Tobelelo na lokito ya bambuta za bantu na kombo ya mama Kimpavita. Okango la biso kati na mikakatano eza ko tungisa bomoto na biso butu pe moi. Pambate bangonde bato ya yambo o banyoko amaki pe balakisaki polele ete bokasi ya kombo na o basalaki misala ekobikisa biso bato ya lelo. Na belelio na lotomo ya kombo wa bango na pasi nyonso bamonaki obikisa biso bato ya lelo. Opesa moko na moko likabo mwae. Olongo biso kati na mikakatano. Olongo biso kati na pasi ya liwa mbala kata. Olongo biso kati na kotelenga na pe ko yenga yenga. Kombo na ekumisa masolo kasi o ezali ngonga oyo lobaki ete kolata biso na nzoto pona kotonta biso na nguya ya PV ya Congo pona tobikisa mokili oyo tosokola mokili tolongola nyonso na soloka oyo ezali kopesa bokeseni pona toyeba tina ya bomoto oyo kabelaki biso te uta boye na biso likolo nse tokumisi yo na mabota nyonso mpepe na ya PV ya Congo etambola pona kobebisa bato na biyema mpepe na ya PV ya Congo etambola pona kolongola mokili kati na pasi pona kopesa bososoli ya solo oye kozongisa ya biso bolingo ya bondeko oye panzanaki uta eleko ya boumbu pona tolingana solo moko na moko kati na biso asosola ete biso banso tozali bikela mubwayo esengeli tolata bolingo na kombo na yo nzambe mpungutule nzamba nzavelela pona tokokisa mokano ya etinda ya makoki nyonso oyo lobaki ete tokozana elongo kino suka ya molongo pe kino suka te etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko totondo totombeli mokili mobimba ntekelamu na nguya ya nzakumba pe pokwa malamu na kombo ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na kongo nzana libumu tokabolaki lo sambo ya otouti kosala ya likabo tokabolaki lo sambo ya suivi tokabolaki lo sambo ya revenu de bénédiction donc soki oza membre ozwi lo sambo te luka otindela biso email na groupe ya ilunga po makambo tu ezo fonctionner na groupe tolobaya déjà ke kala mingi te bomona ngai soute bwando kuta nde na administration po to travailler déjà 2015 jusqu'à nos jours to évoluer na makambo ebele esengi to compléter certaines choses pour na to arriver puisque bitumba nyonso ba préparer ka yango mais ba te belé na Congo to na Afrique bazo bunda bitumba likolo sans détermination sans programme d'évolution ce ko bokolo ngandene ba misu bazo senga soulèvement populaire biso bi soulèvement populaire exacté puisque on est à désordre tant yo tinda bat na soulèvement populaire organigramme nino yo pesa bango après soulèvement populaire est-ce une écriture congolais on va remplacer na ba ministère pour attendre le soulèvement populaire, conduire tout bakimi pour remplacer conduire sika mais surtout aujourd'hui alphabet congolais était à côté de ministère et Afrique mobimba ça veut dire tokoza bazoba toujours pas ceza ba rwandais te pas ceza to bungisa lolenge bo moto na biso photo zonga à la lune pona to balisa mobimba bo moto na biso na fréquence il y a déroulement il y a revenu des chances na biso o se produira ka butu pe moi donc makamba soulèvement populaire to penser na ngote mais to ebake révolution d'esprit de zoya donc révolution de l'esprit et zoya pona mutu na mutu atelemela oyo ezali ko nuire akota siko na véritable mode de vie na e pona biso nyonso sepelana oyo nyonso nzamba pesaki biso et mokili mobimba et la paix dans le monde dans la paix ndenge elobaki koko mangongele les grands professeurs o babengi lokola banque de la sagesse bantu liloba nzambe bomo ya seko wa bakoko ekotika seko to pesi pokwa malamu na bakoko nyonso etika la sebongo pona mokili mo